ezala pété que fali nde mutu pe azo ko kanga kopa ba visa soki peza ye seke fali paza mutu ya mabe boyo gati pena fere nda avandi bongo so ba elika mo boye fo ya fali mutu asala ngo aboya ti ah papa donc fere linga bola ma fali te fali linga bola mo bon oyo bien ngasiko to vandia banda kala o ah vidéo vitesse siko za lo wa pe fali baba kina live aka makasi te fera makasi na autant on fait rabeti live ba golo ba lobini to leke na live wana ba sepeliti bo siko to fali pa timbeli ke côté visa ba mpe ba makasi te ya sani si bubanda ça lo makamu na ngako so tuninga question tika ngana lo makamu na ngai les points faibles ya fali en fait live point faible ya faire visa soki fali poupa azana relation na madame Catherine bongo faire azana relation na monsieur Catherine te c'est que siko to komi ko sala ya on a lobeno ki musique ya lelo elongwe na musique ya sentiment ya divertissement auto zaka nango ba jibe ba wera ba bata kala kala wana kitoko malgré concurrence ezaka ki me ya ki pe loyal mais lelo musique komi na haine poani ndeko abongi poani ndeko azokoma boy ya bonga te yango moni bato be lelo ba tie muté mabe mingi vidéo vitesse donc ba splitters bala mukaka pour album o ils importer ça album déjà ba concert wana ba cher héritier déjà ko beta ngo parce que héritier na bato te beta nango et compter nango pinza héritier azarada na bato héritier azarada ba masaro azarada bato ba roya ba pesa ba $300 wana yakada ba mwe belé asoma na ba ba table wana nzamba pambola yi eloko manka pas Fabregas koza na bato c'est sur Fabregas c'est que peut fallait ati mutema mabe mingi fallait ko ba ko boya bato ba visa fallait ka ne yanda zo visa mais c'est nyoso zo na problème bengaka fallait poser visa c'est que fallait pas ko mutema yango so na loba boy omoni ba bilo monsieur za kongola ba ka ba 0 congolais so ba paye 10 francs omona yo boya ka beninga $100 wala kongola ba ka ba 0 fallait bango mo mutu ba commissaire na niveau moi je pense que mutu avanda kina amoy so mutu azuli kambolobi azuma peka nanga saini amaitsango yende nini fala saka na ambassade première fali na fait azana relation première fali na faire oui fali faza na relation bo faire yoka siko pona nini relation ya fali wuti wapi faire a sali 13 ans presque 14 ans kenda na potote yete men orchestre facile lelo fali aza mutoyo na banindo ba France wana ba yebi ça dit na makamwa ba France kuno mona longa fali te Macron to beta balo mona fali te. Yo quand tu n'as pas compté l'influence. Papa l'influence il joue na vie à moto. Na ba France kuna. Oui. Moto tout ça comme influent na vie ba makamuso et contact. Tout monde a même moto. Pour ni ba bata mbongo même ba président république si ça makamuka a faine bo. Ça dit pour moi comme wana quand pas ça va à résoudre voilà. Vidéo vitesse. Mais bon conseil ne n'aime ça ko kara na n'aime ça ko chaque jour ba conseil ba moisi mina ba mai kala bana ka ndema ba faina ba faire. Bon Zambie na ko kuna te. Na OP kaka ya ata ebeta su lobby obeta ne ka ndemo do ezanga même Mozambique te zaka concert ko loko ezo kabule zaka ya so yembela kombo Nzambe ne na banzembu ne koto ba oyemba bana basi ko musique ekomi passe musique ekomi lambalia chacun portera sa propre charge donc ko côté na golo te ko côté na warrior te nema mukumba na oyo moko donc voilà ba spectacle c'est l'autre golo baka yangwana te yasuka na minute album eza mwana stabilité ezo betama ezo yokana bon album pendant en tout cas sur 100% album héritier na 40%. Tant que interpellé ba spectateur bon album beta ka te posa spectateur pour linga héritier mingi te contre misete mais to lo ba réalité faut binonde ba fanatique héritier bo la ki sa force ya album na bino ezaki to bo la sango ndeni bo somba bo streamer bo sa ba challenge bo sa le fort banda ko beta mingi ezo beta me mingi te le seul album beta na mboka o banda ba album ne se bimia no des onyos comme on formule c'est tolo ba makambo o biso to mona na Angola na bala o betaka mingi c'est dire au fait na barbe ki banzem nango mingi ya formule 7 oza tana lo ba beta mingi c'est dire au vanda ki bo batie oyo vandi o lekisu na barbe mo kangama wana batiango bimi kota lumbila batiango bimi kota mbala kosi batiango bina sala wana mbata likolo na barbe mo ezaka na étage batiango lo bina uzo ko na retunda ba bravo batiango c'est dire ça comme nango formule 7 on se ko analyse moteur mabe au milieu du village. Après wana dynastie pe et beta mais ça banzemba kotanga mais dynastie Merci beaucoup amis fidèles internautes, merci beaucoup téléspectateurs, j'espère qu'en ce moment vous êtes tellement nombreux. Il y a Roland émission na bino bolinga mingi donc on est sur www.ideologie.tv masola balabala comme d'hab. To fa na biso na balabala. Tota mokila Nzambe, tota l'océan, tota ba immeuble oyo ezaka na Luanda, pembeni bongo.
ya mai donc tozana biso na Messi Lubanza dio analyste mutema mabe alati ndenge moko na ngai na ebite problème neza nini na komolanda nga trop songa alati pembe bo alati pembe wembe maso bala bala ouais pembe aka signe izaka signe moya bien voilà donc ezana ngoka ke drapeau blanc sur le bimé drapeau blanc sur le bimé à paix mais sauf que ngas ko le on a moi pepe naté pour nga paix à pena moi mboka na ngate Messi Lubanza dio papa ça nga confiance nga paix siko ya moi mboka na nga pena té net na mamba musique boye pepe na il est pena té pele pena té donc na pesa na mbote na belge binangos afi na nga bishu binango obi kana batu bisu bagenda poto kala popote banda da kala. Oui. C'est comme ça que tu me dis poto kala. Oui, tu ngoko na kala. Tu mon ah, viens na poto ngasko na na. Comme on est belge binanga, viens na bijou binanga très fort. Agenda poto kala. Kala makasi bijou binanga très fort. Pesa pena pesa pe mote na sentiment ka fuba. Nzaba na biso na pesa mbote puis na pesa mbote belé dans les présidents. Le président de tous les présidents, Alain Visor, président de tous les warriors, on a quatre Angola donc Alain Visor. En tout cas, Droker, on a pêché au mot et puis Paulo dos Santos. Les guerriers. Les guerriers. Paulo dos Santos. Et puis au monde, les commanditaires, on a levé Ben Willy. Ben Willy, les Gabonais. Puissance mondiale. Puissance mondiale, levé Ben pêché au mot. Donc on a vu que il y a mangé à boire. Tout cela a annulé. Pour biso tozaka sur actualité ça, le roi pe koti on bon biso to to lo bati donc voilà. Nanga ba faire rigolo Messi Lubanza dio to moni ntisiko yo concert kala mingi te mais batu ba kisamite we senga ki ba voyager ba lité à Kanda ba musiki ndingo tisiko baza comme si baza ba problème ba visa mais concert eza kala mingi ta kota fali ba visa comme si bazo le belango te fali comme de pepele. Qu'est-ce qui se passe nanga ba faire rigolo? Ah bon nanga ba faire rigolo ndena yebisa ki yoka ki attaquer les côtés les plus pété. Bah côté les plus pété ça. Ils allaient en musique tina baleka. Si on comprend kuna mupanjo les faible papa. Boka onka kuna. Ce que ça le roi a fallait baba qui na live à makasi te. Faire makasi na autant on fait beti live ba golo ba lobini. To leke na live wana ba sepelite. Bo ce que to fallait pas timbeli ke côté visa ba mpe ba makasi te. Ya sani. Si Lubanza. Ça lo makam na ngako. So tuninga question. Tika ngana lo makam na ngai. Les propos tenus. Mais si, on le bani. Donc point faible il y a fallu en fait live. Point faible il y a fait visa. Té, na lobi boy. En fait nana lo baboy. Pona nana lo baboy. Par na interpeller ni nana lo baké. O comprendre que so bo ça la concurrence to boza ba conquérant na mutu. Oui. Il faut bongi sa place nyonso. Parce que moi ngana o mo comprendre le quoi ba ta faire puis ba o le la trop. Ba ta faire ba o mo le la trop. D'ailleurs ba ta faire ba o ça pétition. Ba o ça pétition pour ba kitika na nini na maison Schengen pour na madame Catherine wana paraît que bango ba moni que pour na bango fali mais noir ils a fali mutasala ki batu te ba jomsu ba zoate est-ce d'ailleurs ba te belé ba ne ko ignorant mais tango sortie médiatique ya waze kwa lobi ki même chose na poème ma visa so bengi fali au sala et puis ba eko concorder na malobo fali loba ki émission na liboso ke nga même mutana passeport vierge so na bengi kaka. Bah ça nini bah PC visa bah PC visa bah golo lo ba ni ba sala ko sala pétition pour na fali poupa et zaida malamu et ko nuire vie à fali poupa te et ta que mission congolais ba congolais ba funda ye oui bi ke ba golo ba bando lela lelo te ba golo ba olela trop to lembi hein biso da parmi bato to lembi biso ba mora bonne musique na bo milieu du village to komo lemba ko lela ba golo il est trop to banako banda na franco banda na stade des martyrs ti lelo to ke nango ti mukoni to sa mission mona biso ke fait fa kata hémorragie et commis de trop bo sa pétition poani c'est ba on peut na sa pétition na live oh tu alors moi c'est grand point to beta musique c'est-à-dire to commis na terrain au mutu nyon surtout tia ba batterie no en marche bah ouais bo sa pétition par rapport à quoi donc so bo sa pétition so l'accepter na faire faible mais tout le babongo. Ce qui fallait pour pas avoir une relation avec madame Catherine. Bongo faire une relation avec monsieur Catherine. C'est que si tu comme ça là, on a le ben que musique à lelo et longue na musique il y a sentiment, il y a divertissement auto zaka nango ba jibe ba wera ba bata kala kala wana kitoko malgré concurrence ça qui peut loyal. Mais lelo musique comme na haine, point de quoi bongi, point de quoi zo koma boy. Ya bonga te. Yango moni ba te belelo ba tie mutema be mingi.
na autre mona voice moya ndeko mo ndeza bomba na wana avant to ke na parti wana c'est que peut fallait ati mutema mabe mingi fallait ko ba ko boya batu ba visa fallait ka ne yanda zo visa misene soso za na problème bengaka fallait pour zo visa c'est que fallait pas ko mutema yango so na loba boy omoni ba bilo monsieur za kongola baksa ba zéro congolais so ba paye 10 francs omona yo boya ka beninga $100 wala kongola baksa ba zéro fallait bango mo mutu ba commissaire na niveau. Moi je pense que mutavanda gina oh amo so mutazuli kambolobi oh azuma peka na saini ama itsango yende nini fala saka na ambassade premier fali na fait azana relation premier fali na faire oui fali faza na relation bo faire yo kasko pona nini relation ya fali wuti wapi faire asali 13 ans presque 14 ans kenda na potote yete men orchestre ça dit faire ne mutu azali crédible mais orchestre na été est-ce que tu comprends le langage. Il y a une nuance. Faire yé moko ko kende poto. Mais orchestre nende ba yebi makambo nete kuna na poto. Puis d'ailleurs, il y a ngozo mona ki na 13 ans faire ça là zaki plus absent. Fallait qu'il ndra déjà. Pourquoi m'appelle même crédible na ambassade même bani to mona ngo même bateau ba voyager ka bo yo mo même individu so ke premier tour yo ba pesio. O sera ki visa un moko so plus ko mo kende to plus pozo ko m'appelle crédible. Ya ka bongo te. Ya bongo te bata babala. Et ça rappelle moi bongo te. Bongo ce qu'on a musique, oh so kende ko saka musala mo peso marabato mo ebele. Déjà fallait même exemple 30 personnes, bazonga 27, c'est une bonne chose. Bon PC, à question à 5 sous ba 30, bazongi 20. Fallait pas musu ba kima kima. Oui. Mais ba nombre ebele te. Ba moko ba de. Voilà. Donc on dérange penate. Et puis aux autres tourner ndeni na ne. Ba activité nini nde yo zanango. C'est le temps que na dossier bazo tala pena ki non batali oh tu oui c'est un artiste donc mais tozan a des possibilités ya rechercher fali na niveau ya ambassade soit aza crédible kuna déjà un ya ngwana ba opesa ba visa oui soit deuxièmement aza na autorité oui a comment nango parce que lelo mutu moto ko se voiler face mutu ni anga ko lo ba niveau falaza nango eza moké pour na lelo ko lobiso totali bien ba misie bango mingi ba zwaki tabanda ko bima penza le susu mais fali na temps wana trop de voyage ya ba nini yango na zo linga to sur la pena lokola ba mikolo lokola bato baza matière donc to longo la sentiment ya musique pour na émotion no ya ki golo to ki émotion ki warrior eza yé non na moni ya kitse ba to tourner soki yepe menu ya ezali kitse bi ngalo kwana na kepo na moni yango te na ondima te ah. Oui, Héritier a raison. Oui, Héritier a raison. On se comprend. Donc, fallait lelo azana une autorité ou lelo musicien congolais azana ngote. Wana pela tout cas to mela mai na ngote. Ça na confiance. Bona kosi. Ba koloba bongo wana nde. Siko mabe siko yango po ani bwa linga baloba bongo te. So balobi bongo seni. Ba tu mutu mbeli. Fallait bongo loba ka bongo po ani. Kasi balobi bongo po to faire comprendre ba tu pas nyezo sala passe ya visa ya faire. Faire so komi ko beta lelo ndenga sana Genève. Wana beta komi beta ya zongi. Oh. Si ba 203 AP crédibilité rien nango ba monsieur ba ko mokena bango ba osonga na bango et ça nango grave te 80 visa peut faire abimi et ça normal papa fallait tirer visa te na ambassade fallait ça na ambassade te azaka crédible et ça kenda mingi ba mona zonga mingi voilà et puis azana une autorité wana faut pas to marcher ba mo facile lelo fallait za mutoyo na ba nino ba France wana ba yebi ça dit na makambo ba France kuno mona longa fallait te Macron to beta balo mona fallait te yo continue sur les autres compter une influence papa l'influence il joue na vie à moto na makambo ba France kuna oui moto tout ça comme influent na vie ba makambo so e contact to mona ngo même moto musu poni ba bata mbongo même ba président république assisa makambo ka va nebo ça dit pour moi comme wana ka pas ça va à réseau voilà ça dit pour comme bongo ba benga ngo une autorité so e comme élevé et comme à niveau muta ko décanter station pas ya vandi sans akoma pas ibino bozali donc je pense que tondi mayango bongo mais faire asala effort lelo abando beta ba mise ba kendaka ba zonga au fur et à mesure ko yanango et puis faut comme en ouverture d'esprit et c'est important musique eza pe na business nango mususu o part ko yemba part nini zo kenge pe makambo mususu lelo mukile ke na ba vitesse mususu ya bambango faut s'adapter wana rapide faire ozanga mo ba vitesse wana oui nous so eza ba biloko kozanga ngo bon point to ko na terrain o ba faire ko zo ba 17 ba 15 visa non exemple kitoko te. Vous comprenez? Donc, tout ça, le babou est pour nous dénigrer, mais tout ça, le babou est au milieu, il faut le baga A plus à A. Mais comme si avant, après concert, il y a Didas Arena, tout ça, là, on a une mission pour le baga le mot, faire une minute, à ça, mon tout le monde faut à fond là-bas horizon. Oui. Na yebisa kwa ngo atika baba mo ba aluka ba manager amine aluka ba il faut asala yango plus à osala yango ta ozaka makamdo vandi boy concert beta manako loba te ba golo ba loba beta ma précise bon suite pour photo mona makambo zo ke na continuité
succès qui n'a de père na level na yo na autorité faut m'attaquer comme à comata to la muna tongo moto monde ti babilo ko ba dida sur na sala ki wana c'est une bonne chose babilo wana faut à sala ya mwebele ma visibilité pesa minene ko ke écoute na place makambwa ko ke net net bomba comme le defa so monika mutu côté moi bien defa tie wana ozai babenga mo ba ignorant ozana chose à la bongo mais le cause ignorant so mona on est choqué ko intéressé et le bon ba misembele nikamuninga sala ke za mala mona mona héritier bien on s'est lancé na musique urbaine batuna ki mutu moya ya fali bona mona ki na conférence de presse na bina si on ozo se lancer boyebi ke fali da sia kokango est-ce que ko tuna pe to ko sa pe fitili mona fali ça dit na sepela ki na immunité na ya lobi ke oui ce qui moye zali to sokoni to ko sala voilà ça dit le eza no malamu to ko ina bisoko landaka oui ko landeza ka te ke so landi loko bimi soko landi lobo komi place mo komi bato ba te ke yo landa congolais ndete congolais ça yango zo mona plus to bando ya ko lelaka mais noir siko ndeti buto tika na 5 jours bakindingo bakenda fa bazonga suti siko no bazongi te siko so bazongi te lite ya kanda olala ndeni est-ce que ba okepe kindingo na bon tout cas ba information na zana ngwa ntake meilleur investigateur mponga az investigateur solo obutikala ne alegi sango na legi gotese wana dana yebiso kango chaque jour sala nga pesi confiance zolanda neti ba okete ba okete oui passer ba coach na Suisse mais yango na doloba na yo ce que ça diverse ba fali ba comprendre que côté bato baza pété attaquer le côté le plus pété ba ko taquer kuna na visa ba okete on fingi la kana kisasa pour preuve vraiment que bango bazwa ki visa Espagne oui ma mieux zoloba na so maîtriser donc fallait attaquer côté visa ngolo basiko ni donc visa comme il fallait ne fallait mouler maintenant ka tele na yuté ba noko tema ba ko kate bon da ba golo ba loba ke frère za moye mi fallait voyer mate za ko takete wala za gani analyse motama bebo tika ni tana zo bisa OK ngala l'autorité morale ko parle de santé sur la FCC na ba bodeki matadi na ba beben wili petit na ngal vege la pulga elle vit notre torino ya tembe puis elle fait le meka elle fait le meka uta benga ngalobi 0R tunanga elle fait le meka 00 ya rasiko so moni elle fait le meka puis au mona mangela bango ba des États-Unis ko so kitina paro mona folvimbala so moni folvimbala po mona Jonathan Poussuna dada Chabani président na biso wana siko bata Paris bato bazo benganga siko so le moi po biso pe na makambu ya baboye bato bando kata ne balobi basola makamba poto baza obito wana mutukuna comme ne Ricardo Mayindu le capable Mayindu le capable wana mutunanga donc voilà je pense que ce gars adversaire aza faible awa kangela ekuna siko ngal muta opesa nga passe na moteme ya lite akanda au moins lite na so akete awo na samte malo ba point na yaki pour ba convaincre ki bango ba tia bango litoyi petit moi danser ya zonga te te bazonga na misa te ya zonga te bazonga kwa virusini maka us kindingu lite akanda mais tu vois moi ça zonga te donc merci banza ne to fani boy concert à Genève manka uza ozala souté papa bon siko ya d'espérer na kuto ezaki monena ya depuis eloko mabe ezali promotion au faire salama na dasa ya na net o net eza penza te yango moni même bagola bango na bango potana era yaki na ba koza era ramsaki na borgay na koloba ke no ya jwaka mbongo siko epesi bagola musu kanda o basala ki yango na bénévolat ba ndeni ya ba pesa ki era mbongo fe era la nani mote ngo ko poser problème pe musa ki ndingu ta fingi era o aza warrior njo ba mbale basala ba warrior le ba koma bagolwa bongo yoki te bo musa ki ndingu aza warrior ba image ezali o pour moi musique musa ki ndingu yemonga bosani ga yeba bosani ga kiwa yeba no finga repasser aga finga FC era o aga warrior aga wangila donc ya no biso ke lelo tamisu makasi olia te papa mboga ba courage ko buka la te Jonathan Kuzu ozoka batuna yo basaka na bango ba vrai te oyo lo baka ouais ba vrai te mais yango na espoir bebimi donc ça dit era ba jara bato abundaki pour que ça la combone moko biso ya lo wa ba biso boy ça dit na bundi na yeba internet sans fali sans faire na omo sama na nga donc soka même OK au convaincre ya koma mutafai to mutafere yeba ki maloba na ye sala ndenge bino bo kanisa te ça dit bilo msa ko za ka sincère neti era batuna ke nemta zonga musique na pota lo beke za fali mais neto yebi na ki veut ki gola so tuni musique ndingo lo baka faire ozolanda siko donc faut comme na ba niveau na mais yesko zo lo ba bongo po yebi ke na yeba na po na fali na faire te na ba na cop na ba TikTok et simbi na komi air donc moi je pense que lelo bateau bazo compagnie ba musicien il faut ba yebaka ke na lito ya musicien faut le voir makambo ko porter un plus pas musicien to longo na biso ba sentiment qui jalelo ça sert à rien faire lelo azana niveau faut akenda no qu'est-ce que n'est complet pour résoudre ça la raté mutango ya kei mutani na kei c'est important parce que effectif même 3 personnes bazange ko kipeka ko handicapé et ça normal
non man donc az artiste do mona a pecho na fala zala o fa za me bayeti ça la fait bien ça la pas na ba coalition bazaka nango to mona pe bandeko bakendaki à moi 10 jours rapide bazongi fa bazonga mais comme c'est compliqué et puis ba futi monsieur zo bima neni bango bakendaki na Paris ko ça be mission to ba ke bango bazaki fa ba suka en Espagne neni ba comme Paris be mission nyonso wana ba tomboli ba vidéo wana ba ke pesa mama Catherine ataliga bia ba ke sute musique yo musique ya quoi David de Congo te musique a Congo bien te na jarba mitema batu boy bazo yina na pena na kata mutema to lakisa fali to kofunda ye to lakisa fere yebe mukanda na ye babeta elo mabonga ouais voilà donc les autres ne bongo pi bango pe bata ba wayo pe bango pe babonga mi ba ozela pe so ba pesi pétition mais pétition na passe na ngwe ko zala ke po mundele faut na preuve mundele zateka pona lobby David Boité mundele faut preuve même ti ba ba bangunda ok na ngunda faut na ba preuve tu vois ba singa ba preuve donc moi je pense que on est comme une ka un faire à forcer as un grand artiste mboka na biso linga ba trop acha mayele ay ba nina ko sala mais entre guillemets aussi ezala pété que fali nde mutu pe azo ko kanga kopa ba visa ce qui pesa ye ce que fali pas mutu mabe boyo gati pena faire nda vandi bongo so ba el kamo boye fo ya fali mutu sala ngo boyati papa donc faire linga bola ma fali te fali linga bola mo bon oyo bien nga sikoto vandia banda kala o ah et là où tu vas faire na fali de même jibe mo te jibe te ine wenge o sala la musique ya siko batawera ba komi pacifique ya ko sela na bango fali abenga vewera na stade des martyrs na double stade des martyrs a fali ne ozo ki jesu kindelo mona vwera ozala wana invité a fali tanga mam na oloba na mambo na oloba bien so tali balanga papa tika na lo makamna ngai ebi mambo na oloba za solo yo monte bodile manzaka ba changer ba langage tala bo yo monte bodile manzaka ba yo boso dile manzaka so atuni mamba fali lisasi mais na tala ki a comment changer langage pour te dire comment senga déjà mais ouais bazaki pa na niti pa na bodugati boyo kanti vensone da ba okeda pa banana boduga faut comprendre de yati to comprendre ni papa la musique to yebi ba affection ndenge banda ko poussa ne late na koma na noa et to yeba ngo papa biso za bana mikete na umbe na makambo yo ozo mane donc pour te dire que ba vensone lelo ba comprendre je keba yo moni même langage ya JBT na télévision yo tala ki message JB na papi ma jiba kala tanga no ba so quelle vitesse ba na vitesse ba gims na ba da joye bien ngote mais lelo yé moi mage mukuru pacifique mukuru pena oh ozo man a sacrifier ni wenge ki mwana mutala kate or bango wenge za clan c'est que wenge so que za clan c'est que faisait na descendance bo bana ba to bima tende ni c'est que wenge za ka orchestre te ozo mo donc to yanga su ko c'est compliqué alors za ba terrain moko boye photo zo pena moi tant to yena nga mobimba pona na bilo na ko passer la kuna na kati mais le roi to yela gi ngote to betika ben prévu donc na bi que et ça la biso bien puis na pesa moi bonakiala Bonakiala famille Bekapa toujours moto moko extrêmement bien na PC mbote puis na PC mbote espoir ngoma yondiga neto na biso na balabala boye espoir ngoma yondiga solo bembe wana mo continue biso bosolare espoir ngoma yondiga très bien yo so ya mbote ça les gars remarque neto ça na TV biso ba remarque bando ya na télévision bo remarque ya te ponga lembi na nga bon pronto moto mo patinela ko mbote Archilène Poul maman na chérie yesko akana Londres afin na Londres abia na sepela na émission akotaka masola baba na Londres Archilène Poul to pesi o moto Archilène Poul ko ta bena masola baba la Londres so na yebuli ka mo anglais na ko bano bwake na anglais et ça bien na bien jibidanga donc yo mo yebi donc lelo na yebi ke biso to solo la biso ka pembe David on na biso mamba wenge to kateka moi la mais monsieur Goya to ngabna to décortiquer to ba moi mamba lipo mamba ko lo bato na ko pena sandoko ouais bah toujours obligé to beta actualité monsieur le banza de to fani boy to mona ki héritier Watanabe Gogan moto na tembe a présenté abete concert et ça pour na représenter album na il y a mi ange mi démon au moniongo concert il y a 3000 il y a $300 ça les a qui chez you au besoin de parler en portugais muita gente ça les a qui plein bon en fait héritier déjà la batembe na hein o ezaki na makila ezaka bien pour un challenger moi j'aime ça mais asala ngo kande na ninga propre mundi ba $300 ja fala te obeto miko mokuna tie pa ebetango donc ala mobali mais en fait musique lelo eza ko saka makamte pour ba mono sali photo ça mama 20 continuité za la bien na sepela na concert ya bien na mona pe invité ba DJ Momboshi pe ko tali duso wana libanda chocolat ba opekisa on me batu ba yembiango alors ça neni on a ce que gouvernement ba kangesu ne logo wana sende ya mabe
ça na succès en tout cas DJ Mombosi courage ngelo comme ça ne ko yemba na ye ayemba bien yemba bien donc ino sibia ya kiwana ino sibia yemba ka de boko simine sikota suka yebi yangote donc ne parti ka ndam bona ino sibia yeba keza wana mais quand même dans l'ensemble Gonga félicitations conseil les gars bien no ipa bete banje muso akala donc ba splitters ba la mukaka pour album oza importer ça ka album déjà ba concert wana ba cher héritier déjà ko beta ngo parce que héritier na bato te abeta nango et compter nango musique héritier azarada na bato héritier na ba masaro na bato ba roya ba pesa ba $300 wana ya na ba mwe belé asoma na ba ba table wana nzamba pambola yi il aurait manqué pas Fabregas cause na bato c'est sur Fabregas mais mamba musique na loba na bino mutako loba tala papa tikanga na loba mama na lobi boy omoni bato ya mbongo héritier azarada ba bo Fabregas azarada bango pena mingi te et Fabregas azarada ba nzembo ebele koleka héritier wana so milieu du village nazaka milieu bona zaka na kosi est-ce que nena lobi bona kosi ona lobi na kosi nani makam bata baba tu vois donc héritier yango mona ka héritier na bévénement na yazaka na bato pe concert héritier soko yango mona ba pakula omona bato ba pakula wana ya ko concert a JB pour JB ko meka te soko ndula JB ozonga maboko pamba te ndenge zaka pe héritier donc wana za grâce pena kotana donc soki héritier na système wana zaka nango a fongoli ba horizon musique so etosi sous makasi en tout cas na soutien makasi wana peneza analyse mta mabe opena do kabula makamu ndenge peneza opena sans sentiment opeli Fabregas makamu ne héritier opena o ndenge zala et puis na biki bato ba contredire ngate donc nda beta nendo le bongo ça bien ko présenter album mais fonde abasala nde makasi na album ba ke streamer ba ke no somba ba ke no sala po challenge za la mingi na album na biki kala te pa o tcha data le 8 déjà on sait biso data ba salle donc ba spiritas en tout cas vous allez motiver pour nous soutenir qu'il tire héritier ça la album on a presque banze munyo en tout cas album mo kitoko donc ba fanatique na po musique comme mi passe musique comme mi lambalia chacun portera sa propre charge donc côté na golote ko côté na warrior te mais ma mukumba na oyo moko donc voilà ba spectacle c'est l'autre golo baka yangwana te yasuka na minute album eza mwana stabilité ezo betama ezo yokana bon album pena en tout cas sur 100% album héritier na 40%. Tant que tu interpellé par spiritas tu interpellé album est bête à te poser spiritas pour l'inga héritier ming te to contre mi c'était mais to lo ba réalité faut binonde ba fanatique héritier bo la qui sa force ya album na bino ezaki to bo la sango ndeni bo somba bo streamer bo sa ba challenge bo sa le forêt banda ko beta mingi ezo beta me mingi te le seul album est beta na mboka o banda ba album ne se bimi a no des onyos comme on formule c'est tolo ba makambo o biso to mona na Angola o betaka mingi c'est au fait na barbe ki banzem nango mingi ya formule 7 oza tana lo ba beta mingi c'est au vanda ki bo ba che oyo vani o lekisi na barbe kanga mawana ba chango bimi kota lumbila ba chango bimi kota mbala kosi ba chango bina sala wana mbata likolo na barbe ezaka na étage ba chango lo bina ozo mboke na retunda ba bravo ba chango c'est-à-dire ça comme nango formule 7 on se ko analyse à moteur mabe au milieu du village. Après wana dynastie pe ebeta kamesa banzemba kotanga mais dynastie banzemba soza kuna ba fanatique na bango monde ba lelango fort mais biso pena boy ba mourir toyebi yango na toyebi te pe continue ba fléter na ekotité puis er pas okota se leki yango moni même gouvele gola ba tuna ke ba komba ba musique ya ba titre banzemba ba monsieur ya dynastie yebi yango te gouvele gola mona yango ba tune ya nzemba ba bindo ba yebi nango te donc pour te dire que nzembo yebani te sur plus hôtel de 19 featuring no à part il y avait Malange Ouragan. Oh non, c'est tiré l'indire. En tout cas, bon, limbisa, tu es au Canada. Ouais, depuis. Tu es au Canada. Yo bien écouté, bande vous n'a habité. Et bande les gars, nous aimons les drômes et bande n'a habité. Il y a des plis boy à miel, écoute. Yo dans le bande des boy à miel. Boy miel. Monsieur le bandit. Et puis vous vous pardon la carte, vous nous la moni soirée sur ma BV Karma pas. Ah, fait Karma pas. Tu sais qu'avec Wazé quoi. Wazé quoi ba problème non moni ne wala ba to ka bola ko fiara ba stress na ye. Yo na télévision no comportement. Wazé wa binani. Karma pas na ba ndetse amne na bango na mumu na ko mane moni melia. Ba matete. Écoute, Karma pas ba ko mane mise émission. Au salé constaté. Karma pas album kala. A combien mutabe mission. Pour Karma pas sur des combo na ngai succès danger. Da commune mutabe mission waje kwa luma kamna e sentiment na e sadi mutu moi sele bolamu ya ndimi nango atika sama kamna e yo lingo ya analyse ani bakama pas so mo te ba to ko mamso samso kam sala mo weza bien. Monsieur le Bandia, on a un fil d'idée à ba actualité concert ya
Pasteur Moïse Mbiye na Lubumbashi. Idéologie toujours kaka ya étoile na kati ya. On est raté mbade so bana. Podium kaka na kati kati. On est raté. Ouais, Moïse Mbiye abeta na stade ya Kenya. Ouais, plein bato bayaki. Conseil za kitoko. Mais bon, conseil ndé na bisa ko kaka na bisa ko chaque jour ba conseil ba Moïse Mbiye na ba Mike Kalamba na ko ndema ba fali na ba faire. Bon Nzambe za na ko kuna te. Na OP kaka ya ata uta ebeta su lobby obeta ndeka ndemo do ezalonga même bon Nzambe ate zaka concert. Siko loko ezo kabule zaka ya so yembela kombo Nzambe ne na banzembu ne koto ba oyemba bana basi. To ba yemba bolingo yango esa différence mais so tali na fonctionnement nango na ndenge nango même idéologie kaka. Donc je pense que wana osala ngo plus min côté que musicien to retenir yé pe rigueur te. Pour azana pasteur te wana zo yemba ta ke artiste Nduleman. Donc le quoi zo solo ne mama ndule inutile peut to que tenir yé ba rigueur belé ça sert à rien. Donc moi si na comprendre da que to chaka ke baba Nduleman ado beta ndule nai. Et puis c'est bon. Donc en tout cas exact Nzambe place wana ça. Ado beta musique na yé ne fallait on beta ne robina on beta ne ado beta musique na yé. Donc là pour moto ko mo chiter na besa na moto na po makambo David. Ya dosisi na biso to pesa ka ba fa na bala toka ba mbote ya Monsieur Lubanzali. Bonaki ala et puis Igor Kayala le jeune millionnaire Igor Kayala na pesi mbote et puis na pesi mbote na Nord to Sevo na pesi mbote na Patrick Kimondo qui tout travel ba tout bon ba problème ba visa donc beaucoup ta gloire à Zawana MP4 Niche gloire à Zawana et puis beaucoup ta Patrick Kimondo le PDG à Zawana et puis au monde Nord to Sevo donc qui tout travel na pesi bino mbote et puis na pesi mbote na Glody Maseke j'aime travel ngaso na benga zo mbanga Glody Maseke habité bango so ngoluka ba mabanga ya nini obeta mabaku azaka bana ndako bango ba ndemona ba envie mayo ba Sylvain Lumbila ba DJ Stuga to akana biso te meso na bengi kasa yamba te yango na yebiso na pe liste ba to na bengi yamba tuda zara so na bengi bino bo yamba tuda zara pe na pesi mbote pe na pesi mbote na vena nga les petits 100 ans Paris ta partie Paris tout ça pareil au cas les petits 100 ans John Mwamba Kande puis le fait petit na pesi mbote puis na pesi mbote belé na Diele Macharan Nzambe atinda folvi na poto siko yemo pa zo kende poto aloba gango okende poto osalaka 3 jours pour bouton mo bimage na kota lulemo abifa kizo traitement Diele Macharan Nzambe puis na likola Diele Macharan Nzambe mona siko mvandu 3 fois le boss André Lema yalo matara zeko matara boss André Lema na pesi mbote puis na pesi mbote na mère ba petit Thérèse Ndaya mère ba Laurina mère ba Lela Lubanzadio. Donc la famille est sacrée. Donc pour nous mabanga vous contacter na plus 244 938 754 734. Donc plus 244 938 754 734. Donc sur benga wana to loke puis na TikTok Messi Lubanzadio na Facebook officiel Messi Lubanzadio. Donc so komelinga to solo na biso. Donc neto lo baga ke libangi so ki na flèche aller et puis zo nga na retour Paulo dos Santos guerrier mo konza mboka. Kitoko. Mo bat ba otunaka. Bona Monsieur Lubanzadio azaki joueur à vita. Na tika na goma sko analyse moteur mabe yango mona do pasula nteka et puis qui bien. Donc Monsieur Lubanzadio ando beta balle. Président ale viseur kutandimaka bi olegi bakebele. Ricardo Maindo abisinga noko ba analyse belo legi bango et puis nazo lega bango. Ale viseur andimi. Abi papa to okeki kolo. Président ale viseur. Na maso baba. Na mamuto to yaki kolo. Président ale viseur. Maso baba to okeki kolo. Bi na 54 Gilles Makaya, Tony Lubanzadio. Gilles Makaya wa. Tarsis Bamela. Bon c'est là nga de Portugal quand ma colonizela et puis Folvimba là yebisa international biscotte mbala pied de Jésus. La famille est sacrée, on est ensemble kitoko. Gustave Legrand Baoba, papa na Gustalinha, na bébé Joyce. Boko takota masola balabala et kosala bien Franck Kalela. Franck Kalela mobile sérieux. Donc yeso talega boma benega oui. A opesa au visa sans problème. Na visa tout yoza nango posa. Ya mboka nyonso. Kutana penda na Franck Kalela. Contacter penda et kosala bien au kozala décité Joyce Kiangebene mwana mwasi oyo akangaka Maria Suki avant bota Joseph. Donc bino tout boza ba problème ba Suki. Beaucoup tala na Joyce Kiangebene na kata makulusu wana bobanga na bino makulusu te. Azana ba prime moko penda ya bien soki bo Koti na salon Joyce Kiangebene ekosala bien okozala décité bokosepela pena donc pile le top déj Coco Malega prêtre pile le top déj Coco Malega prêtre bokota masola balabala ekosala bien gloire tungu mutu batikela cop
batekela kodia gloire tungo kota masola balabala ekosala bien. Rose Alphonsine, moi c'est à pembe, moi c'est à moulaye, moi c'est à mayele, moi c'est à lèvres morobo, ya bajar morobo. Kota masola balabala, je reste pour Chabana Luanda, à niveau de Luxembourg. Pour Chabana Luanda, à longue pour Chabana Luanda, comme pour Chabana Luxembourg. Je reste pour Chabana Luxembourg. Kota masola balabala, lokota. Tu as idéologie lokota. Comme vous avez vendu, tu as guetan sila, bosango. Beaucoup de masola balabala, Crisela Potongo, Alpha Potongo, beaucoup de masola balabala, beaucoup de masola balabala, beaucoup de la décité. Vous tenez biso regardez, tous na balabala, tous la mingi au biso, to moni au biso, tous sala ba remarque. Donc, mine bat bota la biso, bo pia biso ka simple confiance et bozong sala biso mingi ba si gestion na bino et ko sala biso pena bien ate koto esengaki boye koto bon ezaki wera na ko fina na lingaka fere mingi ekilo ma bongo na tsaki titre bato bazo komelanga donc le rade c'est comme le rade si oh nini test moko boye wera na kofi so na ninga fere mingi mutu te c'est comme bato koma fere non bato koma wera kofi bambale balingo te misiki bamba ba olingo te so ka okomo saka ifoko komo pembe na makambo bango basala ki toleka ngo bokombi nemi non mais nga esali bien na boto ko ba détail voilà mais esali bien pour batu ba komi to ba répondre na ba mono na question donc esali bien nga pe na répondre bino na beti maboko na batu tout o ba komi donc to sentir pena que oui bo accompagner biso bo linga biso pena donc bo pesa biso confiance na confiance bo kozala décider docteur Kalis Katembo. Kalis Katembo depuis les États-Unis. Tout soleil no lobby. Docteur Kalis Katembo depuis les États-Unis. Il y a le bagage dans les États-Unis, mais il y a les États-Unis. Docteur Kalis Katembo. Tout soleil no lobby. Donc, kota masola balabala, kota bena masola balabala, eko sala bien, naba tutu o balingara David, naba tutu o balingara Monsieur le Banzajo, bo contacter biso. Toza chaîne commerciale, toza po na batu nyonso, toza po na marabu nyonso, oza po sa activité na esa soki ndenge nini. Yaka na masola balabala, oza po so sala soki benga biso. To komi pe na niveau ko se déplacer, to koma ti place oza pour ça musala oyo lingi. Donc, vous contactez biso, beaucoup la décider. On est ensemble avec vous. Ciao.